Bandi ko balandi ya émission tolo belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino peti kaite kimia ya nzambe tata eingela o mabota mabino. Bandi ko balandi lelo vraiment tokolobela mwa makambo maike tokolobela consultation ya tata mokonzi mo ekolo tokolobela pe visite na ye na Angola pe tokolobela vraiment lolenge kani bandi ko la biso ya banunu bazaki na consultation bautaki koloba makambo pe tokosimba mwa moke ya mama chala mwana nengo vraiment tokolanda nyoso na bolai bwa basango yambo vraiment tokota la mama El Campo la biso la pesi bongo matondo mingi na notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais moi la mobalo alela nzambe lokola maya komela. Merci encore une fois la pape Dieu et directeur recherche stratégique na bobi mina na retraite tozali kaka les sengo pambate nzamba pesi biso penza ma directive baike. Merci na yo parebe miso banga sango mokonzi pasteur Didier Lompinga et la gloire de l'Éternel mombala pesi bilombote et pourquoi pas mon ami de tous les temps du nolo soit. Merci encore une fois na yo Anita Babe il faut que yo moto na mama ja awa assalamu alaikum na ba musulman nga nyoso vraiment bande ko balandi qui la me plus 49 bokile le connaît en pekato tokotana nu na likambo matali consultation ya tata mokonzi moi ekolo bande ko balandi na banzi ete boyoka kili sikula tata mokonzi wa ekolo alakaki ete azali ko benga bongo ba opposant pe bato bayike po ete baye bala ko sangala po ete basala union sacrée kasi consultation yango ezali bobele ko kende kokoba na banzi ete bolandaki bandeko ya banunu oyo bayaki ko senga pela tata mokonzi wa ekolo ete ayana no kotala bisika oyo massacre esalamaki bongo bisika oyo bilonso boyebi ete ngobila abomaki bato oyo récompense na ye ayele loko koma gouverneur pe bobakisela ye Kinshasa sikoyo bandeko balandi tata mokonzi wa ekolo andimaki asolo na bondima ali kondima po ete bato bayiko bakoti bayebise salabo azali kondima pe alobaki na bilo ete nasima akoloba na bino kasi tata mokonzi toyebi ete na mikolo mibale oyo ta mosu consultation ezali kosila to pe esili kasi tata mokonzi wa ekolo bolobeli boye ekozala lisusu le 20 oyote a poussé yango le 20 décembre. Ande kolanga botala ka théâtre la République démocratique du Congo. Le 20 décembre pour 5 jours il y a bonne année, il y a Noël. Semaine yokolanda ezali bongo bonne année. Donc bazo calculer peuple congolais parce que nous-mêmes to lingité tozala batu. Toko bangisa te. Donc bango ba ko bangisa biso. Donc bango so ba tshele biso mangre biso to soki bato sakande peuple po peuple ali tremplin oya pesa ka bango ki bokonzi tango bango so bakolo ba élection 2023 ba okena bana bango to bakokende élection na peuple congolais. Alors peuple oza tremplin peuple oza balançoire oza ko banga nini yonde sengelo bangisa bakonzi wana pe to pesa bango nzela mais tellement tozali bomoko te c'est ça aussi le mal biso oyo pe toza censé à cause la bomoko po te to bunda etumba yango tozaka kala ba eske yango nezo sala biso passe kasi tala consultation mon mati pepo pion na Angola bato babandaki koya sikwe kompetango na ina boluki bato kasi boyoki na TV ya Angola ebeleli lolaka kitina ya bokiti ya minute oyo azoki na Angola e aliko kele kosenga mapinga ya Angola tovana nanu mwa moke wana tosombiti na makanisi sika wana tata mokonzi wa ekolo na balisi kulu na ye tango bato bakoloba ete mboka eyali malamu te esengeli to pikola mosisa ya bakabili yiso ekende toali na l'armée te l'armée babiso beali métissage alobaki nini mais tina nini yaiko kele kosenga mapinga na Angola pambate bandeko ba Angola bafundi biso na ba Zambie pona makao matali bandako oyo yakedaki ko jwa ba maison préfabriquée toali na mabanga toali na mai toali na jelo metala misolo mibimi miike po ebotelo kote bakele kozola biso bandako basi basali sali pe alolenge te po baya nango est-ce que jelo mai mabanga et ali te na République démocratique du Congo tout ça
parce que biso peuple na habité toi lolengeli lelo oyo président de la République Félix Tshilombo ake kosenga mapinga ya bangolais baya awo basali sous deal na bangolais. Entre-temps, Lorenzo a de sérieux problèmes. Na banzi le 11 décembre, boko yoka pe ko pakata le suku na Angola parce que bato ba boy confinement oya kobi bango le suku koba. Confinement ko sala ine maladie à l'Afrique. Le président africain le quoi mitou ali mala moté. Ako nyoko bato mikolo meleki bomoni boni ala ki kulo pesi mbombo aboyo pesi mbombo aboyo na Angola po ete bangolais balingi pe ba pema. Siko ya kei ko senga maboko ya ba militaire pa pesa bango eloko ni bangolais na bango moko ba yiba mo parti la biso mabere to akalo la problème là pour faire réclamer biloko la biso bon pas surtout comme on lelo Mzee Laurent Désiré Kabila senga ka maboko po ete ya kolongola Mobutu na sima nango botala lelo bisika to ali botolo bito sa mapona mito poto bengana na bato Mzee Laurent Désiré Kabila tikela biso mapona miango kaka bato ya Mzee Laurent Désiré Kabila ba komi biso lisusu pour la 3e fois. C'est ko tala yepe abimi ko kele incompétent mususu akeso ko senga maboko po donc bato batonda la mboka donc bako bakisela biso kaka ba étranger po bakonza biso ya ba Rwandais la mtokoki yango te to bengisi bango la note siko to kota lisusu la ba étranger ba angolais ba koba biso lisusu donc to pe maté Congo za la nzinga bobe na étranger le congolais moko ko aussi c'est comme mboka l'été il faut ka ba pese aide alors baki na ke ko senga aide la ba soda américain et tiki ba soda américain c'est ko ba soda angolais donc Congo ezinga mabobele na bato basala kabiso mabe donc to zinga mabobele na bato po biso boko toza ben puissant ko silisa likamo ya mboka la biso ake ko senga la biso ba angolais ko angolais kulo ba ko senga nini lobi tango ba ko fala ba ko ba pesa biso kaemba. Donc on ne pas obligé à couper ça parce que ça a besoin d'angolais pas payer maboko pour amoni était l'armée et zali na ba métissage azozo mobeko likolo ya l'armée c'est quoi azoluka akele ko so mobeko likolo ya ba soldat ba paya pour afuta bango misolo mileki bongisa ya yo moko bandeko mwana mobali o emene ya personam alobaki bongisa mwasi na yo nzinzi ebele ya mbongo yo kozwa kama makaka bakwiti na basi oyo bayina mabala. Mais Félix c'est bongisa ba soldat congolais. Félix c'est bongisa ba soldat congolais. Mais problème ni nyango ezo leka moi en tout cas vraiment ils a pas si peu mawa. Qu'est-ce qui ne va pas la moto à Félix? Félix oza na problème mais ozo ça l'assembla déclarer au kokufa pamba mikolomiza kokende nani alobi ke Lorenzo zaka la posa la soki balinga ki yobe bakoki ba bomba yo zongi bango ba pomoli na tefe la bango eloko yo ke kosala ezali baza ko signaler baza beta sonnette pas adversaire na yo ndeko na ngai yaka yebisa peuple congolais bandeko na ngai ne sala te lokwa Judas tanga moni lekeli azui mbongo yake iko bwake la batola mbongo la bango anzimaliwa pourquoi olingi onyoko biso tozana na likamba minyembo tozana likamba rapport mapping tozana na likamba misolo la biso ebele ya procès ya biso la ba Museveni yo boyi ya ngonde kona ngai pona nini ozo sala makambo ya boye pona nini ozo faire souffrir congolais tozana maite tozana courant tenzela ezali te Félix okokoka likambo boye te okosala likambo ya malonga te pe bakopesa yo respect te po ba président nyonso pe bikolo iso bayebi ete yo fosa na ekolo na yo bakoyi kopesa moto ya mabe maboko te soko tubeli te ndeko na ngai tolo balolenge nini okosala moto mangongi pona nini te oloba bosolo pe biso nyonso pesa biso makasi to bunda ndenge muza salaki na tango ya suka bato yo sokele koluka wala bakopesa maboko te basoda ngole bakoya kosala nini ba Rwandais o nanu yo sala bango badili yo bimisi bango te mais bazomona yo pe oza mutu te parce que koto okene kontima badili yo boko lingo baluka lisokele boyo kasi bango ne bazomona mutu balobi eloko ne kozanga po balukela bango na mikolo mizako ya
po oza kutambula nyoka nyoka. Oza la sens c'était obandila baninga na ba congolais boyokani kuna olobi des moments envoûtés. Base benginga. Oye côté ya Vital Kamerhe o trahir ye a côté boloko. Oye côté pe ya Kabila o trahir Kabila. Siko lingo kende côté ya Lorenzo. Lorenzo pas comment on s'allie très a condimate parce que tu trahis tout le monde. Mais là tu vas rester avec qui? Parce que tu as trahi aussi ton peuple. Kasi makambo ya boye nde bato wala bali ko sepela. Félix akoloba le 20 décembre. Ngana yaka ko yebisa bilo makamba solo. Akoloba la novembre te akoloba la décembre. Fayulu peta akoyoka Félix akoloba le 20, Fayulu pas akoloba la novembre te akoloba la décembre la fin de l'année. Où sont les Congolais? Parce que Fayulu pe il faut zelanini Félix akoloba po ya loba. Donc bolongo la Fayulu akoloba lete na fin du mois, Fayulu akoloba la biso pe na fin de l'année. Expectant comme la Fayulu alobi na été na fin de l'année à cause de la janvier, alors bota la bilo boko ndenge bozo kende na litamboli ya litengo ti abuo pia consultation na mayo pia 2023 pia peuple congolais élection bio Kabila la katio wo Kabila yeko tripoter a comme président de la République. Sikoyo bino moko bandeko to analyser ensemble pour sikoyo bolanda kala bo kebi bo s'abonner massivement bo liker l'émission bo partager yango to tambola na bino ndenge to zalaka bandeko nanga nini ekosalama année ya libération. Donc les politiciens sont devenus de pasteurs. Ba pasteur baza ba politiciens parce que nous avons même langage. Donc le babobele lolenge moko. Donc la 2021 ba koluke la biso déjà tango basala nzabe ba kobala ko boa kezali année ya soki ya nini? Année ya multiplication. Ezali année de ce qui nini o bango bakotia ale ba politicien pe ba bambi ya bango année de Kingandi. Où sont les Congolais? Où allons-nous? Na ba slogan. Nous ne sommes pas déterminés. Na minoko la biso bandeko bako kufa bako violer bako salaboy réseaux sociaux et comme le bi mama tchala mona ta lutte quoi ibo publier mais publication na boza ko publier na mitema na bino boane loko te bebi publika ko zangelo kwa ko sala parce que tango to ko ka pasi na makambo esengeli to sala action moto suka suki motema lobaka bomanga na signé yoma mais biso tikino lelo to alika la ba réseaux sociaux mutuka e baluka yo likola ndako na yo o filmer o sali moi commentaire o boa ki po ebiki bato bakotala même mukolo to ko boya kotala ka biloko ngo ngaka po bato baka lolenge yango na ko zangelo kwa kosala otonene mboke ko kende toko bunde tuma la réseaux sociaux toko finga la réseaux sociaux mboke ko kende bande ko na ngai mboka ezali na pasi yango nazali kobenga na ngai bandeko na ngai ya Congo ya sika groupe de pression bandeko na ngai tosala quelque chose po to libérer kolo ata biso wana moke tokoki kosala eloko mosusu ndenge bomi bengi boali bato ya Congo ya sika boali kotia pression bandeko na ngai totia pression ya sole suka na maloba te Congo ya sike tikala te na maloba Congo ya sike koma bientôt tokobela bonne année bientôt tozozela bapesa rapport ya consultation mais rapport mapping eza wapi 450 fausses communes na maluku ekei wapi bamor na este baekei wapi tuerie du jour au jour nzala ya Congo lotiliki mai bakokanga sikoyo ba jeune po balengisa biso babandi opération kanga jeune de 18 ans toyebi ba opération wana
po bamema bango bisiko bazomema bango po bayebi ke bajene oyo nde bakobunda etumba bakosi balobi tozokanga bakuluna baokanga bakuluna te. Alors sikoyo biso oyo toza komibenga bakombo tomizongi na Zaïre, le Zaïrois bozosala nini? Arrête-toi avec les combos. Combo n'aboutissent rien, ezosala eloko moko te. Tobunda etumba bandeko na nga. Tosangisa mayele ya malonga, Valeur Mangituka. Tobunda etumba ko bandeko na ngai, bopesaka ngai penza bientôt. Maman Seya, kalate, tozosala me kalate, tozokende vers 2021. Et totikali na 2 ans, et kokogma. Kabila comme ma biso na rythme, oyo les Rwandais va nous manipuler. Bande kolanga tokosenga aide tu wapi. Congo eza na embargo. Congo ekolia malamu te. Congo ekobika te. Congo bosoto. Congo eza bosoto bande kolangai. Po bayebi soko beti Congolais. Congolais kozonga lobi limbisa. Bande kolangai quel lâcheté. Soki un Congolais aza kokosa ba Congolais balobi boyokela ye mawa po aza mwana ekolo boni lokuta boye bino boleki bolingo na Yesu Kristo. Boleki bolingo na Nzambe tata oyo boya Yudas. Oyo yebisaki Petelo face alobi Petelo talanga ntoko na ntoko yo kowanga la ngai sima ya soso kolela mbala bisanto. Petelo bina kosala te Petelo ngangani pe na sima nango soso elelaka chocho Petelo wangani. Mais Félix ezala lokola Petelo wangani Yesu Félix olebi lokambwa Félix yaka koyebisa biso maloba oyo sokoka kobimisa to sokele kobimisa pa bapaya yaka koyebisa biso yango en face. Tika kokoso ozoko eloko te. Tika lokuta ndeko ali na pasi okolala pongi ya malonga te. Ndenge so mbotani bongo mibembo komata avion ekosala lo crash na nzela ndeko na ngai. Mais loba na peuple congolais makambo ekosoya motema te okobombela yango nani ndeko na ngai. Boni motema makasi boso tokoli pe mbongo yango otikali loba te ndeko loba oyo ekoswanga boye makambo na kokoka te peuple congolais le yaka tosala te. Peto bengana no bakabilité. Yango loloko ya boye ya ba Rwanda ngo ya lininyo. O ba komiti ko kimi soko peso mo folo katsa na Angola. Na Angola pe bangolais ba pomolio consultation komiso na Angola ndeko langa. Donc oyebi ke a ozala ba soldat te yango fabrika ki baluba la bango oche bango bakengela kayo. Lelo na koyoka ba bolole ba fana kwiti ya de peste ba kolekala koloba Kabila avait exigé. Est-ce que Kabila avait exigé que toi Félix avait accepté afutaka 250 2500 soldats afutaka bon salaire wana ba yokala ki apesa kaye. Lelo oyo bazali koloba likambo ya ndeko la biso akei kofunda parlement pour violer article. Janine Mabund a défendu le bezaki la tango ya Covid-19 et bango wana bazali kokende ndeko nanga bazobota épisode. Pour dissoudre un assemblée, il faut un beau à la majorité. Deuxièmement, ezali ba théâtre bazali ko sale la biso ba congolais. Kofunda letando ke balobi po député wana intérêt na ye azui le bongo tolo. Babadi ko se manquer na ye. Alors bande konanga. Nini tola kisana o tola kisanité. Pona nini tolika to nyoko komitema. Ekolo Congo ezali ya biso to revendiquer ba droit ata soki tolobi to simba la liboko la décembre on va faire quelque chose. Moi je crois nandi makake soki to tie molende pe mitema mi abiso pe to sangisi mayele makambo ekosila lango.
Maman Célestine Lokalemela. Et aussi les États-Unis d'Amérique. Célestine en France. Et aussi là. Pour toi limiter ma malamoté, to linganité, to côté la intérêt personnel. Biso nyoso ka ba politicien na to côté la couche na bango. Bazwa mi tout na biso po ba dominer ka biso. Mais soki to lobi ke to katilie wana. To lobi biso na bino. Bozangi batote, biso to ali awa to konganga to koloba. Pona ni to sa yelo côté. Et to be boube, to ani ba belolé. To ko sepela makambo elite ngo to côté manetando eke to koloba. Lelo soki ba sisi so bana na mibali. Bakela bango. Ba okanga ba stebe mibali. Boyebi politique okanga bala mibali. Et ali poete ba faiblir biso. Mama ko ka komona pasi ya mwana na ete. Tanga komona mwana na pasi. Mama ko yoka lolengi. Mama kolela. Pe na sima nango akobala kopekisa mwana ko bimate alors to ko sala échec. Nangonga oyo to zala mafuta likolo biso to telema poto sa eloko. Le sako ekinyoe. To bunde tumba ya Congo. To landa ba chakute bekele balobaki lelo o lobi basali be balobaki lelo a lobi bakosala be lobo kula y lobo kula ZDP pi to tamboli be likoli tengo élection ya kate eye. Il faut to bousculer bango. Il faut to bunda ba mona ke tete to tia pression lokola bande kolanga balobi groupe de pression mais to tia pression bande kolanga groupe de pression zela malobate. To tia bango penza ba moni ke to tia bango banzi na mbanzi. Félix amoni pe ka kete aleka ki be fe azongi be fe alobi non mboke koti na mobulu allez ba oba ponyoka ba obi basala ka makamba eko sala. Nous sommes pas censés tous aller belé bo to vivre pas so to vivre lelo. Bande kolanga oyo ezole kala mboka oyo kaka soko za congolais okokanga motema te. Pourquoi Tokoy kotambola lolenge o Nzambe tata Dieu des armées, qu'est-ce qui ne va pas na mboka oyo? Lelo oyo bande ko IDPS bako changer le sopo bango Fachi Chikungu et ses koti bango. Le kola maya de le koti bango ya bilobele le kuta bako yaka la ba verseur kokosa. Po biso tozanga maloba ya koloba mais biso skolo kwa tozolandela la loupe ngo moni tozayo ko ebisa bilo akoloba le 20 décembre. Et Fayulu pas koloba la fin du mois te pour causer la Félix Alo. Et Félix pas koloba te pour causer la Fayulu Aloba. Et en fait de compte bande ko balandi nazali kosukisa na makambo ya Tchala mwana. Mama Bishmam ezali pasi pe mawa na bomono ko mai mazali ko sala na République démocratique du Congo. Tokeba totela yango na liso ya malamu. Lelo na moni ba fils mukoko ba luba ebele ko tombola mongongo ko tola mama Tchala mwana ko finga ye mama Tchala mwana ba betela ki maboko lobi lelo bango ba fingi. Baluba ba respectaka basité. Eza culture na bango ba molaka mwasi chose. Eka musabilote. Pala bango balobaka ka. Da ba molaka mwasi chose. Soko moni moluba o azopesa mwasi na ye valeur. Loba moluba wana na ebite ata o ya sambelaka. Ato moni azoloba langa shoboloko shinda bara koro ba fabrika bango moko. Akotosa ka mwasi te. Yango moni babala kabango ebele. Ok, contraire par rapport à la Bible. Alors eko kamu isabinote soki ba fils mukoko oyo ba sali bango la matière ya bolole ndenge wana afingi Tchala mwana. Nazo kote la mama Tchala mwana te. Mais naza koloba en tant que artiste. Mama Tchala mwana afingi Félix était lelo ba censurer nzembo ya papa Tchala mwana. Et je déplore comportement ya journaliste oyo azalaki la Tchala mwana. Pourquoi boza kokosa?
Claude Machala beta kimbela lobi modelo ba yeko kanga mama Machala mwana modelo na bambatala banini comme mama Machala mwana bongo auta ki la malade mais bino bozo pesa bato aner bolobi félicitations la aner pe batela ki malheur na bino car ma beko comme la bino bientôt mon noko esumuka keza la salaire nango balobi salaire du péché c'est la mort mama Machala mwana longwa na ngambo ya bakabili poza mama ya Congo na koluka yo vraiment pona meka pe ko solution le kuku soko ko yoka mais lokola pe makile selenga mbongo bile pe artiste congolais bo ape bato ya lomba ta bo ko zwa bondima kate bo pesa valeur ya banzembo la bino te mais nzembo oyo yembi olobi bo solo ingratitude. Le col suit Félix a commis la commission à censurer Nzembola yo nde esengeli peuple congolais bozwa mayele to bunde tumba pambate Félix a kokoma biloko nyonso akosala l'usurpation à pouvoir et congolais bokolela on connaît le baluba c'est tout ce qui va foutre nanda kwa mutu moluba wana ako changer mikanda nda kwa mutu bali belé basala ba bêtise bongo na awande la cheli tono pour la koloba ete tokeba la Félix bino bato bongi bo minimiser attention histoire la pesi bila banda kwa bato bo tuna baba ya rebele balela pona nini acha moluba lokwa locataire biso beto sibisake lokwa la mereze mala zaka makasi papa na moluba la bima bokeba na suki silanga awa botela Félix te lokola moto ko sala makaba milangwa mais bokeba na yeza ngonga to benga na yesikoyo soki to tikeli temps a kota azu misisa bino peuple congolais tokokoma ta mususu bangolais nzambe moko ayebina awandela sukisi mbote la bino nyoso ba obolingaka biso bo continuer ko s'abonner bo liker alino moke monseigneur leso yankolo moto mo prêtre landela ozela ba promet angola no bondia botar de bono et na RMC ko komela bino maman d'angola na mokiteno Florence Batondo Mido et pourquoi pas Aboule Padre Mokolo loko recevez nouvelle force Ernest Dilala grâce à Ombantela maman sociale quant à moi je vous dis